batuni trésor pour tout maman na yo na papa na yo bazalaka wapi. Trésor pour tout mouton nazolo bali solo yo bakutana na trésor pour tout à l'âge de 12 ans na balabala. À l'âge de 12 ans, trésor pour tout azalaki libanda. À l'âge de 12 ans, bazalaki kotambola 3 personnes. Donc, o nazolo banabino oyo ezali vérité. Je pense que muto contredire nga na marambo nazoloba azali te. Lola na se na tie yango en témoin. Soki marambo nga renabiri nazoloba eza lokuta. Je mets ma tête à couper. Nalobi yango très bien, je mets ma tête à couper. Mon atie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Merci bien, très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, site le plus suivi de la planète. C'est bien moi, votre humble serviteur René Abiri, le Mandela, le cardinal Monsengo de la presse, le pacificateur, le maréchal Kedi, mon vieux. Pati les beaux double bronsard. Donc tant que bon na rena bir na sourire ya boé, c'est-à-dire que Nzambe azosa la grâce. Donc Nzambe vraiment azosa la grâce. Donc après avoir été sauvé na liwa et René Bir encore de retour sur ces belle émission Vérité sans frontières, ou à plutôt découvrir la vérité avec votre humble serviteur René Abiri. Un très grand merci à toi. Paola Schengen kilo à Londres, balobi la grande lettre F, donc la grande lettre F, donc Paola Schengen, donc pena F pesi dio mwa kindoki kwa balobi nanya ko kabola lettre F na lettre P parce que za kindoki kati na kolo na kibonzambe. Merci beaucoup. Donc toyebi biso tout lisolo o René Abiri aena yango na mokolo ya lelo par rapport à ce sujet. Il y a notre frère Trésor Poutou Touré Gaga, donc Trésor Poutou, père de plusieurs enfants, donc 2 ou 3 déjà, ça fait déjà plusieurs. Donc un jeune joueur congolais qui fait pas mal la fierté de la République démocratique du Congo. Un très grand merci à toi, Déclarando Masolo Nabiso. Donc vraiment, si le vraiment là, il n'a qu'à na recoute ta message na WhatsApp vu que téléphone est fongwami, mais na kuti ngote balobi tango. Merci à Makasi, na celle qui contrôle le ciel, la terre, les oiseaux dans le ciel, le poisson dans la mer, Lydia, Kapajika, Epucha, Yemangengela, 10 000 fois, Amida Chati, Ankoro. Veut dire que la surprise est allée na miro et na sima. Toko dessiner vraiment elongi ya Lydia Kapajika et Pucha Mangengela 10 000 fois ami d'Achati Ankoro, ça fait vraiment plaisir. Et alors donc na masolo yango René Abir étant journaliste, il y a investigation. Donc na sali investigation nanga sur point il y a sujet, il y a Trésor Poutou obiso tout yebi et bela ba journaliste bazo monango eza tant sous avantage pour na ba site na bango et que batalama ba mususu bazomona c'est une moyen ou une façon pour eux de se faire voir tant bazomona tie kombo to pe sujet il y a Trésor pour toi tina miniature na site naie pour pouvoir gagner. Mais or quelque part vous ne savez pas, il y a la vie et il y a aussi la réputation de la personne aussi. Et il y a la réputation aussi de la personne ou vous allez ça derrière tout ça vous ne savez pas. Aujourd'hui ou demain,
nini kozali lengo ba inconvénient. Trésor Poutou, c'est un footballeur, joueur congolaise. Azape na bandeko na ya basi. Les lois en vie. Tout comme pe lobby pas kozala envie. Ba frère pe ba sœur o bazali ko se s'autoproclamer ko lobete bisonde. Qui va vous accepter si aujourd'hui Trésor Poutou n'est pas là? Qui va vous considérer aujourd'hui si la personne là, Trésor Poutou, n'est pas là? Donc si Poutou Trésor n'était pas là, maman Mimi pa lingara yate, maman Mayamba pe tam suspe me balubumbashi wana baninga kendarango kwenda vutuka, mais akendarango pete. Donc c'est-à-dire quoi? Nous avons intérêt aussi de protéger aussi la personne et de lui fournir aussi beaucoup de conseils de la manière à ce que moral na épée à la fort. Parce que tant que tu as la publication na kombo ya mutu, par exemple, Trésor Poutou, na ndenge moro utozo sa o bozo sa la rawana, ils ça la vraiment fierté. Au moins dans les jours qui viennent, au boro tomber ce qu'on a circonstance moro où Trésor Poutou sera en face d'un contrat parce que à au moins attend sous que no ba mindele bazolanda dete. Il y a aussi certaines d'autres personnes au pe bazala qui pétant sous na ba projet sur la personne Trésor Poutou mais bazota la paix mettant sous moyen ba bengezate parce que ça fait de la honte. Vous savez combien de contrats, combien de choses que Trésor Poutou est en train de rater par rapport à Makambo. Et lui-même, la personne Trésor Poutou, il doit être sage sur ce qu'il dit dans les médias. Mais aujourd'hui, ça me fait si mal de voir personne comme Trésor Poutou qu'on se contredire devant la micro. Bat balandara biso, baza bazo banabiso te, bat balandara biso, et ce n'est pas dit que non, bazangelo kwa kosala. C'est par amour nde batu bazoara tant sous temps a fini na te vazotala, c'est par amour. Yo quand si vraiment ceux qui ndeti mutazola nanga siko e kalingara rena birité. Est-ce que Rolanda vraiment mission à Rolanda ngote? Donc c'est-à-dire quoi? L'histoire d'une personne tokoki kobosa na ngote. Chacun de nous ici sur cette terre, je pense que azana histoire pas ali na passé na ye. Et le passé à Moutou, okoki kuwanga na yango te. Soki owanga ni yango, c'est ce que la Bible nous dit. Hein? Soki bino batu, boboyi, kogumba melanga, tope koye melanga. Donc Dieu va susciter même les pierres. Ndeli kambango tozanango awa wana dossier yende konabiso Trésor Poutou. Poutou Trésor. Maman Nabiso Gaga azali femme de valeur. Azali mwasi oyo aza exemplaire lelo toko loba bongo par rapport ya temps bofandi na ye pe na nombre des enfants o déjà boboti na ye. C'est-à-dire que c'est une bonne femme. Bien sûr que mabe ezanga raté na relation amoureuse bitumbe yaka mikakatandrope yaka ba problème yaka. Mais néanmoins beaucoup de niveau à surmonter ces défis de la manière à ce que Mabé au balobara le linge sale et se laver toujours en famille. Mais au scotozo mona, je m'excuse, de au scotoza komona, eza sous en famille et comme en média. Est-ce qu'en média une femme de valeur elle est maintenant salut. Si ko buzoba ya mwasi ne mobile ya mobile ikuto ko récupérer nao. Mais ya mwasi ça fait mal et que ndaramba nguloro la mopepe. C'est-à-dire quoi? Maman Nabiso Gaga a outi ko betama il y a pas longtemps. Nous avons des gens et des personnes à qui on se parle, il y a des gens qui nous appellent au moment où même les Kambouezali ko salema, même na territoire onga nazate. Nous nous sommes vraiment organisés parce que nous faisons partie aussi de médias. Tant que les Kambouezo salema, il y a des gens qui ont vu, vous avez des voisins, il y a aussi la population auprès de chez vous. Tant que bazoyo kamakele les osalema nanda kuyasta, mututu mato ine kozala nini ata ayoka, qu'est-ce qui se passe? Et ça vidéo oyo de quoi les abimi sur une vidéo ya ba année et l'équité
eza vidéo oyo esalemi kaka mikolo oyo. Kotala likambo oyo lokola ya Trésor Poutou. Ça me fait si mal Trésor Poutou ko wanga na kenon azalaka boete, mais est-ce que à l'âge de 4 ans mutako sokola mutuka? À l'âge de 3 ans mutako sokola mutuka? Mais non. Tout le bara est mon vérité. Eza plaisir te. Ezo salanga pas Trésor Poutou ko lobana TV que non. Ba journaliste bazoya na osala nini fona lekana ya na répondre na bani na bango, mais non, tu n'es pas toujours obligé à releka ngare na biri na zana kin. Mais pourquoi na s'intéresser te quoi au nos émissions? Parce que les choses que Trésor Poutou que tu parles na ba émission ça me plaît pas, et puis ezako blessé mité mayabatu ebele. Na l'âge de 12 ans o nazolo banabino oyo ezali vérité. Je pense que muto contredire nga na marambo nazoloba azali te. À l'âge de 12 ans, Trésor Poutou azalaki libanda. À l'âge de 12 ans, bazalaki kotambola 3 personnes. 3 personnes wana na otanga bakombo na bangote, mais moko na ebi kazali depuis quelque part depuis les États-Unis. Na salué bazalaki 3 personnes. Donc se retrouva qui 3 personnes na balabala. Balaki 3 personnes na balabala. Et d'ailleurs même nazalaki na ba audio où fallait ki na bimisa mais na bimisi yangote, donc fallait na bimisa yango mardi, lundi ba kote linga na ndaku, ba yibi nyonso tout ba zui na téléphone, ba ke na yango parce que ba ko ezalé ko contenir ba biloko mo na kati téléphone ekei. Bazalaki na balabala 3 shege na loba yango bongo. Le passé à motutoko ko wanga na yango te. Le lopo komi na mbongo lingi o ignorer kwanga na dendo olia. Le lopo komi na mbongo olingi o ignorer. Mais non, quelque part aussi ezako tuni sabatebele mituna. Mais comment se fait-il que non maman mayamba ye azalaki mutumoko azalaki na pasi? Selon ce qui se dit, azalaki na pasi na ba mikoleleki na ba pasi azalaki na yango akende ko encore charge responsabilité ya mwana mususu. Mais biso tout ozalaka na banda ko metango moni mwana moko akomi koya. Surtout na biso awa wa na biso na kin ndezawa, ce qui est plus important le rôle la place rotia muto kolala ezate muto ko sabiso te. Ce qui mutape sur place kolala c'est que alingarao. Nakin awa zanga no ya kolia mais place rotia mutu zala na yango quand même. C'est comme ça la vie de kin. Bazala ki 3 personnes. Na 3 personnes wana ndenge zalaka toujours to ebibiso tout bana kin bana poto bana monde entier bana Braza bana ya Angola bana ya États-Unis de clan Landou depuis les États-Unis Richard Mbwini le vieux dada Sambou na Lyon mobali ya maman Hermeline le vieux donc appelle na yo tisikoyo donc vraiment le vieux dada appelle nous ça la ranga vraiment bien kaka ndenge zalaka beaucoup tani quelque part. Ata bandeko na subolanda biso na poto ana so beaucoup tendeti na fille moko be quelque part ko tourner lo liboso yo o uteli wapi azana réponse européenne yo et puis akolobelo clairement que non nga na uti boye to bi ndenge mambo sale mara ba kutani 3 personnes et c'est lui qui parmi bango misatu azo témoigner bien à lobby que non ba kutana ki à l'âge de 12 ans wana bazana na balabala. Ces 3 personnes-là, babanda ko kende ko beta bal ensemble, bazala ki pe ko kende ko sokola pe ba mituka et tout. Mais beaucoup plus nazate po na ko développer ba marambo mususu wana parce que ba vérité mususu est vraiment choquant par rapport ya parcours oyo ndeko na biso azolinga ko wanga na yango mais ezande bongo. Histoire eza lokola histoire ya mboka. Ozo kende ko nier que non na 1960 indépendance c'est ça les maratete tous à la hypocrite tous à la ba complexité na vie que non ça va me réduire non il y a rien qui va te réduire
Mama Mimi soki ya solo azali mama ya Trésor Poutou ekoye bana. Mama Mayamba pe soki ya solo azali mama ya Trésor Poutou ekoye bana. Totali sabi sote ke onote bilonge kokana te ngape longi na ngape kokana pe na mutu. Mutu paso la ilongi na ngape kokana te. Otala bolobi no te lokola René Abiri. Masana nga Chris Kalanda Zolanda biso René Abiri mwana ya mama Mimi Mujeka. Mwana ya mama Mimi Mujeka na Bruxelles, les Bruxellois. Donc René Abiri l'ami personnel de Chris Kalanda na Bruxelles. Ya koloba trop ezate photo loba parce que ça la vérité. Ba tunani bango misatu oyo mususu atuni oyo yo mama na yo na papa na yo bazalaka wapi moko lobite ngai papa na nga na mama na nga basala nini bakufa ezo sala vraiment passe note ngai papa na nga na mama na nga bakufa batuni pe o mususu yo mama na ona papa no bakenda batu te bazotuna bango me bango na bango ndenge zalaka bokutani na balabala ba se former le rôle nini na bango moko ya enfants de la rue quoi bazalaki 3 personnes et alors mususu na pas répondre note ngai pe mama kufa papa zoki mwasi mususu ba bengana so pending ni tout ça et ba eko tuna Trésor Poutou batuni ya yo mama azalaka wapi ozomona likambo ndenge za kokendele bandeko na ngai pourquoi soto kutani na mutu na vie ata mobali azolinga yo sika aotuna nanu papa na biote arotuna ona nu bandeko na ote arotuna ona nu mama za est-ce que mama zalaka kaka to akufa mama za ozolanda bandeko na ngana lingi to sala vraiment to tambola na makanisi moko ngai longo na bino batuna ga mutu mama za. Même ata erozo remplir fiche à l'état. Barotuna yo tena nu liboso petite sœur au quartier unité. Barotuna o liboso okomona o remplir ba coordonnées non normalement. Okomona na ba kombo eza kolanda na sima avant koma na ba makambo mususu barotuna yo nom de père, nom de la mère. Barotuna et de tuer de quelle origine. Mais tango tozolanda masolo oyo ya de wanamso Trésor Poutou ozu kombo ya Poutou or Poutou azali mutu oyo alanda makana sima ya bamapasa yango baza banani et puis mboka mususu koto pe mboka mususu to meke un peu ko réfléchir batuni Trésor Poutou mama na yo azalaka wapi ba mama na ngai na bi keso sala bino pasi mingi na mutema ngape mwana na bino pe René Abiri na pe neloko osala te o ezaka ya ko fournir na bino eza vérité yango na balobaka toujours loboko epesaka yango nde ezwaka mama azaka ka toujours mama ata aza miso etengama azaka ka mama le passé na yo ata ozalaka ndenge nini même nga René Abiri j'ai beaucoup souffert. Non, zélate mutu aya a témoigné que René Abiri to bando mono bando la na machine à moulin René Abiri non nakoloba yango eza le passé nanga eza le passé ya René Abiri bobe nako ignorango te pona nini boy non nako ignorango te po lelo la koma na ba avion nako ignorango te po lelo la koma ko solo na Paola Schengen kula Londres nako ignorango te po no so na mama Sylvie Mbembe na mama Sylvie Kabeya nako ignorer yango te nakotalisa nde o ezali vérité. Merci à la lumière kitoko petaye okenda wapi batuni Trésor Poutou mama na yo na papa na yo bazalaka wapi Trésor Poutou muto nazoloba lisolo yo bakutana na Trésor Poutou à l'âge de 12 ans na balabala na lobibi bakutana à l'âge de 12 ans na balabala. Je mets mon Dieu en témoin na tchepe mabele pe témoin lola na se na tche yango en témoin soki marambo nga René Abiri na zoloba eza lokuta je mets ma tête à couper na lobi yango très bien je mets ma tête à couper toyaka ou eza TV za radio te photo lobara vérité et puis ça me fait si mal journaliste okutani na Trésor Poutou na ebite sentiment ngo ya ndenge nini ezo sala tala ba question zo tuna mutu
Mais tout na mutu ba que se faire réfléchir mutu. Muta réfléchir. Bof obimisa ba vérité o eza caché. Mais na journaliste, na ye invité contradiction na contradiction. Ngana lobe na oyamba trésor pour tout hein. Na loba ki on oyamba trésor pour tout, te na émission na nga. Na oyamba ete. Na oyamba ete. Parce que vérité ezate. Mais trésor pour tout, logo la batu baza na besoin, baye ba vérité ya makambo. Pourquoi pas te que no faciliter makambo? Pona kosalisa test ADN, likambo ekatama, likambo soponanga ebimi lelo lobby to trouver pe solution un point barre. Ça change quoi? Ça change rien. Au contraire, ezande pona honneur na yo trésor pour tout. Ce que ça maman mayamba, les gens vont applaudir. Ah, trésor pour tout, à Longhi. C'est une victoire glorieuse pour toi, trésor pour tout. Et si c'est maman Mimi, c'est une gloire aussi de voir la personne dont tu n'as pas vu il y a longtemps. Oui, maman za loko la moye, omoni elok muto achona mukili. Moi si aza loko la conservateur, aizwaka eloko eza yete et puis abibisi ngo na mukili. Biso toza bana mibali, topé sa respect makasi surtout na ba maman. Trésor pour tout marambo ndenge zali ko kendelele. Ezali ndesko ba maman nde baza kozala sali. Ba dossier boy ekobangisa ba couple ebele ke no bazalaka na bana mususu na kati nda kunzoka nde balaka bana na bango te. Yangwana na minute so ba papa mususu romona loko la couple mo babenga kinga papa abire nazome mamwasi na ngana bana nyoso tu na Aden. Bake na Aden kuna basali be 3 bana babimi ya papa wala te moko kaka nde ya papa wala. Vraiment. 3 kaka nde babimi ya papa ya libanda. Donc moko kaka nde abimi ya yete. Mais trésor pour tout. Mon frère, mon jeune frère artiste star. Le Congo, nous sommes fiers de toi, papa. Tobenga yo sauvons le Congo aussi hein. Ou là ta drapeau ya RDC. Drapeau sotaliango bien eza loro la liputa qui symbolise la femme. Moi si aza mutu ya kimia. Trésor pour tout pesa kimia na mitema ba mama pour ko remarquer marambo belé au fond wama. Ba tout ni trésor pour tout maman na yo azalaka wapi. Donc mutu tout na quartier wana. Tolo ba marambo te ka ke note pour ba pesi mbongo oya olobo banda kokosa batu na media oloba banete. Ba pesi mbongo te etalinga ite. Mais le problème n'est que de dire ce qui est vrai, ce qui est véritable. Sali sa teste Aden. Ils aussi nango kutute ke no ba autorité mboka ba kota ba makambu ba sala nini sopi batala nini non eza problème wana kutute eza ka problème ya ke Aden ata awana kin awa Aden esali maka totika koloba ke na kin corruption leki ba koko sala bete. Il y a des personnes aussi ici à Kinshasa qui marchent avec la logique des choses. Ou balinga corruption te. Veut dire que kosala malamu mingi tango trésor pour tout sala Aden bazui kaka ya esenga na pe ku 3 personnes te bakozwa kaka ya yo kaka na mama mayamba wana zo kangama na bazui kaka ya yo na mama mayamba de ma mimi ku to tcheno mopanzi tozui kaka mama mayamba na trésor pour tout bosesi ka test Aden so bozali ndenge moko c'est bon si vous en ndenge moko te c'est bon la vie continue. Tolingana mingi te pour les intérêts matériels. Les autres disent que non, maman Mayamba a signé kinde ba contrat pour sortir biso tout et bien on a poto ba marambo tout ndenge salemaka. Tout et bien ngo tango moi nazo kende ba contrat na esinga ba parents na ebaya pour kuna na poto bana babandaka bamiso babandaka football au monde na âge moké depuis école bazo poussa na bazo avancer nango et il y a des parents bazo kende baza ko signer baza ko accepter. Il y a aussi d'autres contrats aussi ceux qui peuvent ba parents baza d'accord te bako ignorer yango c'est pas grave et la vie continue.
Trésor pour tout, talisa vérité na mokili pour qui m'a écouté. Et que ça la bien, je pense que na mikolezo ya toujours ngela ba direct na biso, tout sur l'ensemble na ba tout pour comprendre balobi mikolo yo René Abiri changement de fréquence na katsa masolo toujours beaucoup comprendre yango. Donc merci à toi. Hello, j'aime ya le tout-puissant, Paola Schengen, qui à Londres, ya Willy Moucheni, le véritable code mondial. Merci à toi, Royal, qui n'allait les mois si ambongo, ebele, FIFA Fédération, moi je suis à Tonda Bilengi, donc FIFA Fédération, depuis quelque part, Pati le beau double bransard, Gabi Lopoke, Malcolm X, donc maman Chantal et Mampouya, maman Fifi, Lukala, donc Cornelia Douci, Givenchy. Donc, Douci Cornelia, donc merci à toi Lydia, Kapajika et Pucha, 10 000 fois, Amida Chantier Ankoro, mère. Donc, merci à toi, merci à la lumière qui te copétaille, maman Véronique Bene Kichilombo. Donc, merci beaucoup aussi à toi, Guylaine Nzimbu Mukulu, le British Kassain Tekeumbu, Azolanda Biso depuis quelque part. Donc merci à toi Dada Sambu, donc Richard Mbouni depuis les États-Unis, Castro Massidi de Londres, le vieux Castro Massidi, donc le vieux Castro Massidi, donc hello j'aime le tout puissant AG Fafalonga. Donc merci beaucoup à vous au besoin ya kolandanga René Abiri pour na kotimboler la bino vérité na bandi yango première saison à l'âge de 12 ans et puis tu regardes la histoire vraie à l'âge de 13 ans parce que donc via monter le rôle la politique. Donc politique et kolanda on a ba domaine nyon soto kozala non. Et kolanda on a ba domaine nyon soto kozala non. Et kolanda yo na domaine nyon so ils a via monter le rôle la politique. Ba ki mangote le passé to ki mangote. Maman, ataza ndoki, aka mama. Ataza vegle, azara mama. Mama atazo sumba na bilamba. Ugoza mama no che libanda, azaka ka mama. Toli a René Abiri na mukolo lelo ezake. To respecter ba mama. To respecter ba mama. Yana ba misusu kuto komona ba koma kolesa ba mama na bango ba pese na place ndakala. Ugoza benite. Nzamba zolo bango très bien. Mabanzambe no ya se papa na mama. Alors la banzambe no ya se bango de basali ke yo mona moi. Et alors ozolinga o ignorer. Hein? Oh là. Merci. Bonne continuité dessus de nos programmes sur congotempérature.com. Merci cher à maman Rosette Lafleur d'Hambourg. Merci et je vous aime beaucoup. Merci. Éloge Mouya le tout-puissant Paola Schengen qui est à Londres. Donc merci beaucoup. Beau s'abonner et belé na congotempérature.com. Merci. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette Lafleur, Nadambu. Après avoir défilé, là-bas, c'était Pola, mais cette fois, Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette Lafleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo température eyena mopepe asika ya tobina Congo température eyena mopepe asika